Mais musique à Kisasa, il y a Congo, ça va. Ça va, année prochaine, faire un bêta. Na Yu Arena. Donc, Yu Arena, il y a 80 000 places. Yu Arena. Les Arabongo. Oui. Faire un bêta, on se va le billet, tout, il fallait checker là au Kangana. À tonne, ça tous les 80 places. Hein? Oui. Vous avez douté? Il fallait pas critiquer pour la visa, pour la musique. La tunio. Oui, rapidement, il y a Vandi Boy. Moi, je suis Bota. Aïe, il y a un combo cher de poules. Dans le Ouera, est-ce que vous avez une moto? Ranson. Nous sommes fatigués. Nous sommes en train de oui, mais le qu'on est bikisi fali. Tant que le gouvernement est nié, qu'on boya, ba concert, qu'on nié, ba concert tout. Et bien, t'as sous-souté, ou y a ba stade. Est-ce que vous avez place fala le bien telo? À part faire une raison, le bakar à 5 types avec le PC na. Oliaki bato bambongo. Donc dès bato monoboé, ba yebike oza escroc, Lucas Travel, maman escroc. T'as ce qu'on a âge na bato ba considérer au bongo. Au moins on est. Soko lobi na Angola lobaki bongo. Okosi. Mais soko lobi na Congola lobaki bongo. Bango ne ba bolingo ne mtu et troublé bango mtu absence na nga pendant 7 mois. Ngai na ba client na ngai. Na kati agence na ngai yo ekosomba bien agence à présent Lucas Travel. Lucas Travel azana place na ye oya bimsaka billet ba billet na ye pour agence na ye et gagner. Oui oui. Alors yo yebi histoire le kaka na aéroport femme moko boye escroquaki plus de 600 ou 700 personnes. Na ko benge pas escroquer parce que yé pe ba escroquaki plus de 600 personnes. Na kati 600 personnes on a ngai na na ba passager na nga 38 personnes. Ne minto dans un ni jipo yebinga ba jipo na zala ngote. Ezaki pour na fali 40 000 pour na faire 80 000. Et c'est ça là ba comment on apporte que Yu Arena fali. Eza Yu Arena, eza à la portée de tout le monde. Même il y a beaucoup de gens qui ont ça ragouni, na goûté mpenda soso, ils ragouni, mais balia à la momba kuisi ya musuni, mais balinga balia kuisa ngoso yene na componate. Bato balinga ba pembe na. Oui, yango ba ko soutenir ngate po. Moi na chamaka ya bozati donc voilà, na la problème ya wana, yango mona ngana okusabino soni te banoko bana. Depuis na ya na matata lonté et puis so tengena kuisi dini bali pendant banne na sali ya bazati. Te bomba. Mais na yo kinzombe motindo ya pasi banyokoli yo. Ya ka pembeni nazali se wayo ya motema. To vandi ba mwana to meseni ngala ya dunia. To bandi bo mwana kimoninga la miso ya drisha. Ezali mabena yoka yokomi na pasi nazate. Na koya na Luanda na ya koza wembe tozonga la Kinshasa. Ya Elodie ma passa. Donc voilà. Non. Producteur. Sengo lisungi yo boy yo lobi na pesa. Bon moneni. N'invite yaya. Hein? Na sengo lisungi yo boy yo lobi na pesa boro yo. Na miso ya bato papa na kuso komo senga boro yo. Bon ngone nini. Mais na sengo lisungi. Ozo linga ka po sunganga. Il faut kana on peut la concert venda. Et pourquoi de la team yiboy. Oh, nze muno yimba. Maman na faut chanter. Voilà. La concert. Je dis ta bêtée bilo comme on a ça yo. Na soni la concert. Na petcho na ni shulai. Aye na répétition na biso pa vibrator. Oba matsaye. Papa. Ba orga mo la shulai ya sala na soni. Ah mais celui-là aime bien. Aye me la bien. Abina ka bien to aime bien. Est-ce que faire un coca bêta pour faire ça bêta déjà. Fadi ça bêta déjà. Est-ce que faire un coca bêta, c'est ça le problème. Il y a martyr, tu vas bêta martyr. Il y a ça là une année à publicité, faire 2 mois, 3e mois à bêti. Alors là on va tata. Hein? Tata. Fallait ça là une année à fallait que dans la photo. Moi là rideau te. Puis si nous arrive ça rideau. Bato talo na masola balabala orolo balabongo nini pour na Lucas Travel. Ba stratégie musu César
pour exemple moi passe na minute on souba considérer yo aux sérieux ou pas pour par rapport à ma solo na ndenge bimaki na ndenge okimaki selon batu ndenge balobaki sur la minute yo Lucas Travel ezo zonga quelles sont les stratégies rolo bana batu nini par rapport ya cop wana. Merci beaucoup, amis fidèles internautes. Merci beaucoup, téléspectateurs. J'espère qu'en ce moment, vous êtes tellement nombreux. Il y aura l'émission à Bino Bolingara Mingi. Donc, on est sur www.idéologie.tv. David Wembe Masolo, il y a Balabala Lelo. Vous sentez un peu plateau, il y a Balabala, et c'est un peu moins différent pour moi, ma camboisé belé. Donc, l'actualité Mingi, où est Zalagana Luanda et Sengaka, David Wembe. Na lobelaka binongo donc lelo na plateau balabala tozabongo na président Lik Tukumata Lucas donc grand mécène ya mboka oyo ya Angola asala mwa makambo belé et bato bayebi aza un peu na parcours un peu moins belé et na kata parcours na peu mwa makambo belé oyo esengi bato alwa na monde entier bayeba mo lelo donc eza penda vie privée mais Torozala obligé à palper en moment bukaka malgré a dit chez les sénateurs mais si le banzadio balinga rapidement ko beta ba vie privée ba tout mais lelo monde entier ba bande ko tuna akenda wapi qu'est-ce qui s'est passé puisse dépouler à lukaki na ba niveau nyonso mona ga été pelé ndombe à luka ye babi à luka ye mais lelo na masola balabala to kutani na ye donc on va essayer de parler à long et à large. Qu'est-ce qui s'est passé dans Lucas Travel? Qu'est-ce qui s'est passé dans Makambuya, président Lik Tukumata, Naï Yorobo, président Lik Tukumata, Bonoite? Bonoite Leki. Ah, gaye. Oui, mais on appelle ça Leki dans la Bonoite parce que nous, nous avons sauté les sous. Comprendre, Bonoit, mon petit frère intime. Président Lik, bonne santé. Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme, la santé. Santé vraiment en tout cas. N'est-ce pas que bazo kamwa na minute oyo fiston gaz na gaz. Azo kamwa na minute au président Lik. Ozana Luanda. Ndengini. Donc, ne batu ba otala yo. Tout qui est dans président Lik, qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, un temps, on va dire que moi, on a sauté. Monde entier otala yo, balingi bayeba. Président Lik, okenda ki wapi? Est-ce que mutu na vie a quoi voyager te? Hein? Na koma ekeko na bino na Luanda na ko bouger te. So boni na bouger te na bimarate, bo tia ba soda, bo tia ba photo na ba frontière, ba tutu ba ko voyager mais Papa Lucas a voyagé. Le président dit que vous avez voyagé. Il a évité à ceux qui Babi a moi azo sekayo mabe. Mais na voyagé qui na zongi. Na la za impresario. Oui, aux impresario. Nini yango zo tungisa yo. Chana mutu na yo comme na ga ekomi ba yebite comme na président Liki balobaki. Président Liki balobaki batabala bala ba yebike oui, président Liki na temps oyo wane kumwana te président Lik okimaki Luanda ozaki susuki okimaki pena Luanda bato bazana mutuna bongo o bayebi ke oui président Lik akimaki Luanda Ana Kardasha ebi ke président Lik akimaki Luanda oko expliquer bango nini parce que batango yo lobi ki balobaki na kimaki na mona ta mutu moko to lakisaki ya lobaki te Ezake, comment dit comme mécène na mécène na mboka dit biso ba président l'équipe. Donc nga moko de ko comprendre que ndoka vie na nga ezaka contrôler na ba ebanga absence na nga et lobisaki bato. Mais en bref na solo moko petit frère David Awembe journaliste oya Mati Makasi o lelo peto mo pesa valeur pour ngai nde mutu na yebi yo ngaza ko la cofondateur ya musala na yo ndingo komi lelo boy en fait na ko lelo moko ya bien tant on a ça dans l'émission pichu njemona
Cindy, obi Cindy maboketi. Cindy maboke na casquette baba. Ba tout bazo peksa ko sala émission te, ko sala émission te d'habiter, émission da ko sala te. Za ne ba nenga fala za na ya ba journaliste ba yi. Nabi pa wembi na osani na ko sala émission. Na ndimi na sala. Oliaki bato bambongo. Donc nde bato mono boye, ba yebi ke oza escroc. Lucas Travel. Maman escroc. Parce qu'on a âge na bato ba considérer au bongo. O monyo ngone. Soko lobi na Angola lobaki bongo okosi. Mais soko lobi na Congola lobaki bongo. Bango ne ba bolingo ne mtu et troublé bango mtu absence dans pendant 7 mois. Moi j'ai fait ici 18 ans. Ça na mon ata frontière ya côté mon voyage raté dans zakaka et sika moko. Nga nazali impresario homme d'affaires. Tant ozui retour même yo na musana yo ndenge za soki mission peke bienté okozwa retour après bandeli musala na yo. Vous comprenez? Ozwaki retour to liaki batunde bambongo. Ngai nazwaki retour te. Hein? Ba betaki biso. Ngai na ba client na ngai. Na kati agence na ngai yo ekosomba bien agence à présent Lucas Travel. Lucas Travel azana place na ye oya bimsaka billet ba billet na ye pour agence na ye et gagner. Oui oui. Alors, yo yebi histoire le kaka na aéroport femme moko boye escroquaki plus de 600 ou 700 personnes. Na ko benge pas escroquer parce que yé pe ba escroquaki. Plus de 600 personnes. Na kati 600 personnes on a ngai na ngina ba passager na nga 38 personnes. Ne minto nazo ba nona ni jipo yebi nga ba jipo yebi na zala ngote. O baba ndako na tekaki na longoli na zui na bimisi mbongo wana. Na fait voyager batu na mbongo na parce que ba somba ki ba bien agence nanga. Alors tant ba somba bien agence nanga, tant on retour eza ba kolanda kuna te ba kolanda nga. Na makelele wana na zo longola moko na tikaki na 8 personnes. Tellement na âge na ngai na lobaki mingi, na zako loba mingi à tout moment na agence nanga habité. Loko ba tikali 8 ezo laksa ki na volonté na longola déjà ebelé ba 30. Na kina na kisasa na pemisa mutu na zonga na nzoto ya sika. Vous comprenez? Il y a une beauté naturelle na zongi nango pour na pemisi mutu moi. Oui, na beauté naturelle. Beauté naturelle. Vieux buganga, c'est moi. Leki tukumata. Leki tukumata balobaki ngai. Balobaki. Beauté naturelle. Ngai yo leki tukumata balobaki. Donc babi ya mwanda ayebi yango. Babi ya mwanda ayebi makambo. Donc présent lik okimaki na yote okendaki nde ko pemisa mutu par rapport ya ba problème o kutala nango. S'il te plaît, mutu o alobaki akimaki na kimaki. Eza opinion na yeti. Les opinions na lobo kimaki yo soko longola te kimaki te na pona Luanda mais ngai yo nazana yo na osana émission nazala un mois banana ye nazara na yo oui oui oso moni ba meminga la police moko non toi tu as volé vous avez un problème te sérieux quand tu es en prison oso moni place ya ngitani ni oyo nga nazate na bomba ni wapi naza homme d'affaires nga sona na nyongo na yo atana leto ko fundinga. So que ça nyongo moko ya compagnie parce que nga na futaka l'état ya mboka oyo. Bakolandela makambo na nga bakomona ke non oyebi na kisasa na kena okuta banque moko. Banque wana na mbongo batu o batu bacha ba mbongo ezonga te. Oyebi my god. My god bakanga. Zo pas bit na ngonga na ebité c'est pas na ko ba teke o ngai nde na za extra. To bango bazate bango ne bat ba yibaki non critique na biso ba homme d'affaires na minoko ya surtout biso batoto ba munoko bengi lingala c'est trop compliqué chaka na mutu no ke président lik mécène impresario a voyagé qui a kena opemisa mutu azongi azana problème il y a 7 personnes avec le temps nazo zonga la musala na ko résoudre parce que naza la volonté yango na faire voyager o nazaki nango na très mapango. Malgré que nous avons 3 ans, et pas à moi, car nous avons après 3 ans. Mais on a la volonté de faire Angola, Makasi. Donc, il y a un solo à Balabala. Vous comprenez? Michael Jackson n'a pas bongi brusquement. Ah, mais Michael Jackson n'a pas oui, pas sûr qu'on ça. Moutara a l'ibom la cuisse de poulet zate. David Wembe. Cuisse de poulet. Et là, tu vas l'ibom, tu vas n'importe quoi dans mon. Des mois na kokisa pa mbarazo kaka oza wapi pona nini osali boy osami nazalaka nani na koki ko bouger te bato nga tika na bango 8 personnes bazo benga nga na kisasa boss zonga
au travailler pour foutre absolument na yé ko pemisa mutu na ya na nzoto ya sika na ya na beauté ya sika na ya na musala ya sika na ya na idéologie ya sika omoni te ke lelo oyo ngai na maternité ya Lucas ya ko faire voyager bato mutu tout a na difficulté et puis petit bonga bonga je sala passant niveau ya Brésil ouais azala ka ko kemba zo souffrir taximen na butu na bité mona oyo okufela ngai kota na aéroport sala boy na lakisi tala azwi mbongo ye wana ake Amérique ake koluka vie po abenda bana na ye général laissé maseke auti poto ayi général Glody vous pas ba jesu so botami bila on a sur travel et là on a sepeli ka bazo reconnaître kaka papa olingolo banini baza ba dérivé na yo mais yo to tula yo yebite ko sala semblati ba dérivé na ngana ndenge ni zo yebike bana o ngai na boti o ngana formé oyebi Olivier de Pedro oyebi Amélie a dembo petit mais costaud boyeba kai na salon de beleza na boîte na bar mais boyebi lelo kazali na agence à voyage Amélie a dembo travel est-ce que dans le bien na sala sonini mais ngana minute na solo mo na vemo na tika la ba petit na tante Posani kutumata Lucas Travel donc ndongo zongi boye wako assurer biso ke Lucas Travel pe zozonga po ekangama soto lekiana na marque to mona rango banda kuna biso o to futelaka tango za absent to futaka ba 6 mois faut tika ndako ya mutu libre soko ye ozwi ndako mususu plata nzanza asa pointé déjà moni na coin awakaka na plata o moni pas to salit na plaka da banda na kwa 14 plata nzanza est-ce que yebiki nazo sala émission zo kata est-ce que yebi combien de clients bazo zelanga libanda ozo tuna musala zonge ozonga te na oliani dans un journaliste gola na banolo ba cher internet ngana kokango yo me cher internet est-ce que ngai cop na ngate na lo ba ondeni plata nzanza déjà parler ça wana mais comment ça te na ojainda dans une agence kangama te petit frère contrôlaka est-ce que bien na casa Dubai Lucas Travel eza wana na robana musala donc on a musala on sala siko na la ronga na futeli eza nga ya bakopa debout on a peso 200 000 wana na lakisa yoke asilate ake mobembo akozonga bato bazotala na masola balabala orolo balabala bango nini mpo na Lucas Travel ba stratégie mosusu eza po eza un peu moins passe na minute ole mosusu baconsidere yo oza sérieux ou pas po par rapport a masolo na ndenge bimaki na ndenge okimaki selon bato ndenge balobaki siko na minute oyo Lucas Travel ezozonga quelles sont les stratégies orolo bana bato nini par rapport ya cop wana cop nini ya cop oyo ndenge ozonga Lucas Travel nga sala la compagnie ndenge ozonga sa compagnie ya Lucas Travel nazo zonga sa te sala ka déjà na ojainda nazo zonga sa ba côté oyo na kangaki na ba quartier na kangaki ezozonga donc il peut s'engager kaka chance na hôtel misa public deux mois belé na hôtel misa public ba jipe ko zonga makamde na hôtel misa public yo surtout yo et muta beso na koma ko yebisa ngani auto sukola nzoto oza muta kisto yebio neni ni ozo tambula muta osala logo te papa bola moleke belé osala ngani na za mutu papa na voyager na ke nous zo mopepe et comme il y a un problème eza nini yango bon mon papa on va attendre aux retour yo do message on a vu aux mon PPT ba message va vu aux mon papa na ba tout mususu bon te mutu mususu bimara place te to kangama la sentiment aux retour mo bo zo senga ke na kende ko fansa na mutu boye vous comprenez na zonga na nzoto c'est ça na zonga na nzoto masoso ka salinette pour moi le roi toi ite to ka ni botama za ni ya chapeau to komata ta ko di mo na muke ta ni na ni frio na beauté. Merci beaucoup à toi, Destin Boukanga. Bola Mouleke Belé, Destin Boukanga. Donc, Kotara Masola, Balabala, Ekosala bien. Fiston Moukenda Bedachou d'Angola, depuis les États-Unis. Donc, au coloniser pendant Angola, au coloniser aux États-Unis. Donc, Kota Masola, Balabala, Ekosala bien. Et puis, Nana Katote. Et là, on se fait ça qui ngaï, Kolemba Yakoya. Oui.
Oko Soutouga boy, tu dis la tinde le $200. Ongo pona boy, oui. O Soutouga boy, yo ka na. Ya za mécène ngana mécène. Biso tata to yo potana boy. Yo bikala ke no oza fan nga to yo kan. Les cabanets solitaires. Tu dis le 20 tout ça. Anda ko tinde là. Tu na kumisi ya pamba na bangi on a kumna lobi bon. Ah yeah. T'es pas de cabanet. Ine ko kaba mukie, mo va tindi mo mukie yango. Atindi. O Soutouga boy, Gypsum biavanga asopi. Ozo Saramboka. Ozo Soutouga boy, nani oya tindi. Cuisse de poulet, moi na bata utika Dubaï mbala moko. Vioza api $300. Balance. Si on ngala okbosa la kenana ki sasa vie za cher. Omona nga wana na baboate. So que sili. Ya suka zaki pichu njemba tinde ngai $200. Poutine. Na koseke na lufu. Fo na kota ja Luanda. Saka tindi abia o tindi lo ni na 20h. Na 20h on obenga na bloquer téléphone na kangi. Comme un système so ko tindi nga comment déranger nga na bloquer. Qui ça na pesa na guna ngo hein. Ah yeah. Merci beaucoup à toi, mon frère, à moi. Ndegonanga, wana benda mutunanga pochaba na Luanda na niveau sigo ya Portugal. Pochaba na Luanda yebisa ala Django. Donc vous ala wana kalamingité na masola bala to komona na président Tokomata tellement aux mécènes, aux obligés tous la nope makambo musique mayebi ke tozonga na biso na suka pona moi ba activité ya Lucas Travel président Luc Tokomata na minute yo était que yo mécène musique ya Congo na minute yo ezokende ndenge ni na bisa ki yo soki na sala émission babi amonda zangate na misa dit ça zangate est-ce que baye to baye te babi amonda na normi ça dit ça baza penda to assister na bango baza penda na biso et le réseau tout na ya musique directeur doré asa bisa ki nganga président Ligue sur passer une émission ba tout ne ma musique vendre la ferry vendre la vibrator comprendre pour musique ma belle Congo ça ouais ouais hein musique ma belle Congo ça au so mon vous grand chanteur mais comme na tamo pendant la concert pendant et vous regardez la team yiboy oh nze mon yimba maman na faux chanteur voilà la concert je dis ta bête biloko mona ibsayo na soni la concert na petio na ni shulai aye na répétition na biso pa vibrator oba matsaye papa ba organe mona shulai ya sala na soni ah mais shulai aimba bien aye mela bien abinaka bien to aimba bien poza l'excellent yo musique à Congo na minute eza na niveau nini toza mwa likolo eza na se ezokende ndenge nini nga nakendeki kopemisa mutu nanga nakenda kocontrole ba musique ta paka naza kocontrole fer et vibrator na JDT wana pena nde sommet de sommet ngai eloko naza kozela ekomelanga na kisasa moro te do naza kolela kaka moro te kutanga na kisasa papa mbe na si nazongana kaka nazozela kaka moro te nabenga Adrisha sénateur Adrisha mibana vandia nazozela yebisa na nsoneko mpo ngala na wera toswanaka ye nyonso mpo toya bampangi ya bandeko toswanaka kaka so nake répétio kaka moko te abandi okima mais musique ya kisasa ya Congo mpenza ça va ça va année prochaine faire obeta na yo arena nzoka yo arena ezalaka 80 000 places yo arena ezalaka bongo faire abi bafungola ngo nyonso balongola biloko tout oyo fali atiaki ana kokangakanga wana aotondisa tous les 80 places oui ozo douter soko obengi musicien congolais tout ya mokolo oyo babeta bana expérience ya musique omona oyo akocritique fere azala te motu to akoyebisa no fere mais motu mpe nyonso mpe musicien nyonso ya mokolo mpe so obenge omona oyo akocritique fali te baloba mpe fali aza na niveau bakocritique te mpo na bavisa ti ndenge azopesa bato bavisa yo wana bacritique mpo nani fali bakocritique te mpo na bavisa mpo na musiki te natuni yo wera mpenza ya vandi boye mwana oyo ya bota ayebi apesa ye kombo chair de poule tala wera eso oyebi wera azongeli moto Ranson nous ça va faire nous sommes dans une dotika ata
Vous avez une moto. Mais ba petit bazo kansa non ba vie bazo bobima. Parce que bon moi eto leki ba vie oh. Wera na mbongo la copine ni tanga ka zongeli kisi na ye. Zongeli kisi. Azongeli yango bena. Ngala Monique pedale wera azongeli ki bonganga. Ngala na kufa na concert ya Makalambai. Concert Makalambai na Marti. Papa ngala mona ki liwa na mai na misu na mona pena liwa. Nandingi. Makalambai zo beta na e plate ko ko ba sardine. Ngala de plate na fa nanga. Toka ka tsheli boka ko mobenga wera akota. Papa. Wera tanga koti une place na zangina bani ko tindika badna ko maka liboso na mona ka wera. Papa na koya boum. Tala bato diko niatanga pe mekenda na mona bana basi ya ngwana ngala muta basi bana basi na kufa na bana basi. Ah bon? Émission aussi mba bien soki o dukenga kusi de pouvoir va ta pembe na ma s'il te plaît. C'est ça du solo ba signaler biso de na région wa Kalaming azoya penda donc a parquer ka voiture na ye azokota penda. Koya baniata ngai bana basi batombolanga na makasi na telema pembe ke tuko nazotala wera ninga zoloba mais ba croix rouge ba tchenga jana eloko wana o amema bato akenanga ba oza rescapé souci nanga na loba ke bozongisa na tala ta wera pe bokenanga mais ba ke tchenga na ambulance na tala wera na ambulance et après on a payé concert silaki bato bakufi o bakufaka puis bato bakufaki na concert na bana classe eza mpe naki résultat ya suka bazo bato tout baye kofete bana classe tout baye kofete réussite na bango na concert ya Michael Jackson Michael Kalambai frère so bakosoki bakufa 20 lokuta 30 lokuta mata oyebe eloko wana ebikisi fali toka gouvernement eko nié ko boya ba concert ko nile ba concert tout et beta lisusu te oya ba stade eso ko place fala lo biatelo papa faire ndazo lo bakaka 5 ti ba ko pese na palais du peuple. Non mais fallait pas oser là. Fallait obeta double marti wana obeta ngo. Yo aussi ça qui atala hôtel. Nazo pesa information par rapport à papa. Aza mayele. Nani? Fali. Ngala ngina kisasa na mona publicité na mona ba banderola mikebo. O iso ka fala zo beta bio nanu ba futi mbongo te nanu ba salelo ba futaka mbongo stade te. Aza ko luka stratégie ni na sala kaka po concert ni le. Fali mo ne ko baka ne ko beta double marti wana. Aza ko banga te ma signaki. Ko signer msoza ya buzoba. Hein? En tout cas, président, vous êtes un peu moins radical n'a fallu. Pourquoi? La musique a fallu n'a fallu te. Les opinions n'a. La musique a fallu. La fallu te. La musique a fait la faire. La musique a vibrateur na kaka vibrateur. La musique a JDT na JDT aza camarade n'a. Tout notre pitching de ma web ça. Net yobo kala na zao lingote tant vous avez caméraman mais lelo tant comme journaliste moi na lingo makasi président liki balobaki wala na komba sika tukumata uzaka ba kombe belé mais na minute za président liki balobaki nini donc beaucoup takala masola balabala boko comprendre ngo alobi 2 mois donc maloba lobi etika inango président liki par rapport à la musique batu ba traiter qui fait à un niveau mouké, à un niveau basala miké, il y a 9000, bloma bongo. Et la minute on fait annoncer 40 000 places. Les 40 000 té. Les qui pour fallu 40 000, pour faire 80 000. Et c'est ça là, comment on apporte que you arena fallu. Les you arena, ça à la portée de tout le monde. Même Yopé, soko koki occupé au football on a eu. Au salle émission sur automne si au bomi battre batoni faire ko comparer na bakamana te faire azali monument il y a belle voix bon chanteur bon danseur ndeko ya JDT ndeko ya vibrateur piano vous comprenez
Pour relève à faire et pour Moutalon, on faut ça Ibraton piano. Est-ce que faire un coca-cola bêta pour faire ça bêta déjà? Fallait ça bêta déjà. Est-ce que faire un coca-cola bêta? C'est ça le problème. Martyr, tu vas bêta martyr. Il y a ça là une année à publicité. Faire 2 mois, 3 mois à bêti. Alors là on va tata. Hein? Tata. Fallait ça là une année à. Fallait que tu sur la photo. Moi là rideau te. Qui c'est déjà arrivé ça rideau. Fallait ça là une année pas bêta martyr. Faire ça 2 mois à bêti martyr. Donc il a dit que dans 40 000 places pour la défense arena, donc il fallait faire un bête dans le dada. Claudia comme Sos Alberto, les millionnaires. Sos Alberto, ouais. Tu comprends? Parce que on a mon compte balabala, papa balabala. Espoir moi mayonnaise ka sur les bembe. Na obeta bien na kotuna ngate, lo ba obeta bien. Tuna nga akotondisa nga na biso akoleka kotondisa. Faire akoleka kotondisa. Donc yo arena ndeza bongo faire. Obi ana mito na Ngola. Mais si va chaki date fixe. Ndenga zo compliqué ba na visa. Ndenga ye na mboko so. Ndenga na zongi ya kokanete. Bazo changer. Yo so mona. Na marginal kuna nanani basenga 50 millions pour faire un bête basenga 50 millions nanani na sénateur babenga nini na Bahia de Luanda 50 millions et ça la manante on comprend na stade ya Chikoker babio 50 millions o basenga ba 10 millions ba 15 millions mais total siko Citadel ma ba plein longola pour na faire. On a fait une affaire, on a fait une musique à faire et non que ça fait. Vous comprenez? Mais, dans la vie, il y a Ibraton Piana, l'espoir de demain. Vous comprenez l'espoir de demain. Ibraton Piana, y aller. Vous comprenez? Et puis, et là, on a vu ça, j'ai des tas de zoyats. Oui, vite. Mon lopoué. Tigari Binoa, la couche de poulet. Premier producteur né dans Mbokonga. Comme dans Mboko, on a laissé notre la chair, na bête musique, bossali nini pour nae. Ce qu'on a mon aïe, botala makamna osala pour nae. Tous ceux qui en régie, s'il vous plaît, so moyen ça va côté la vie sur couche de poulet. Par rapport au président Lick, aza menseigne na Mboka oyo. Donc, so do bandi ko tanga bateau ya a betisa na Mboka oyo na ebité. Asala makambe belé na Mboka oyo. Ngapena za témoin. Akunda pe batebele na mboka oyo. Akunda pe batebele na mboka oyo. Aida pe batebele na mboka oyo. Donc oyo lobby. Nani Congolo mona ata batudilo ata batata. Popino ba danger na bino za ba mbale wana. Mais nga baza ba piringa. Nano so mona mutu akufi. Famille ba ye na yeke boye la ngebimbi wana. Na ke na kundi na bandi na cercueil nyoso tout. Na Luanda. L'unique à son genre, président Lick Balobaki. Merci. Bola moi le ganga te. Et ganga, oui. Et ça normal, l'ambiance y a plateau donc tous on a Valencia, cuisse de poulet. Bon été. Très bien habillé. Merci. Ça va? Oui, ça va très bien. C'est la première fois que je suis ici, dans Donc, je remercie Allah qui nous a fait réunir ici. Et puis, je remercie Hugues Laura de la Forêt parce qu'aujourd'hui, si vous me reconnaissez comme cuisse de poulet, une danseuse, et ça pour Allah, parent, et puis Hugues Laura de la Forêt. Pour la président Lick. Moi, j'étais au Congo, je suis un master et un grand frère. Junior Kapale à Koufa, Jonathan Mongili, Jonathan Mongili, bayaki pena bapesanga visa na yamboka to na yamboka batu yo yambanga bapesanga bonheur na ngai ya cuisse de poulet bazaki te et puis baelakisanga président Lick bandu ngomba o famille papa azwanga en charge akuti bachenga na hôtel mo habité na lingi ate ye fona na luxe poza wenge musique à maison mère achenga na hôtel awa na aéroport en face ya banque Befeya na Fly
Et puis abetinga ba concert ya somo ato na yaki a honoranga. Lelo normalement sa carrière solo nanga. Dona mboko na ya batu tout ba yebi ke papa nanga batu musuku baba ba beta kande comme les gens disent. Donc voilà. Les batu balobaka comme les gens disent que ba beta ka ba bimaka ya on sala boy. Donc mais on a déjà fait tout ça qui a monté. Déjà leur papa. J'ai la honte non tu es mon papa. Merci. Voilà. Binom du bolo ba na baba là. Oui. Parce que ba oyo kabino. Oui, oui. Kus nebi que na ozoyo tam mingi te po to se préparer ngo penda to fanda biso mi balé to solana ngo penda makambutu dernier temps s'est passé na mboka oyo par rapport à vie musicale na yo. Mais moi muké na ministre oyo ba projet za nini pour na Kush de Poulet. Projet zali ouais ba fan ebelo ebi. Oui je sais. Oui le Laurent de la Forêt ngana mona wengi musique à maison mère. Donc les qui a fait rigola les qui héritier du Chibos là donc voilà. Le programme n'engage na yaki mboka mutazo qui charge na ngayi mais tamatika nga batebele bayaki mutakoka pe azati et puis toi dans la studio tout ça nga ba aide ba soutenir biso ba chelapso maboko parce que nga na fruit loso mutabi simbo on est aux adocité lelo bato koma ba betsa nga tana Jessica Pitbull ba oli aline ba betsa nga la samara po ba kolomboka une fois so ba tout singa na bango il y aura du fait mama bien et salama mais muto pe so chance dans la tête il y a beaucoup de gens ba yaka kuisa raguni na goûter mpenda soso za raguni mais balia à la mo ba kuisa ya musuni ba balinga ka balia kuisa ngo so yene na comprendre ba to balinga ba ya pembe na oui yango ba ko soutenir ngate po moi na chamaka ya bozati donc voilà na la problème ya wana yango mona ngana okusabino soni te bano kwa bana depuis na ya na matata talonté et puis so tengena kuis dini bali pendant banne na sali ya bazati te bomba voilà. Bomba donc un Kush de Poulet na kati Angola okozala à l'aise ya ko sangisa portugais na lingala to okozala focaliser kaka na lingala ndenge ezalaka ja otalingai okumisi ala otalingai oyoki posa David Ewembe posa kosala nini cheva mola dinero teu ukopo meu da dinero voti leva no seu eu sou Kush de Poulet eu gosto mexer em bumbu com minhas amigas e preto matumbu sou fé da vida só quero cumbu seta batida afro bacongo cheio boi na motalha a minha amiga Titica cantou ale Kush de Poulet bam. Ela mete a mão na cintura, ela mete a mão na cabeça, caçulé. Donc voilà. Na rotiko boete. Avant de la présidente ligue s'il vous plaît. Wera andimate ke okoma chanteuse. Andima. Non, nazolo ba jour on na zalaga. Ah OK. Après ba matisi yo. Wera pesa au micro. Oui, azaba. Nayoki nzombe motindo ya pasi banyokoli yo. Yaka pembeni nazali sewa yo ya motema tovandi bamwana tomeseni ngala ya dunia tobandi bomwana kimoninga na miso ya drisha ezali mabe na yoka yokomi na pasi nazate nakoya na Luanda na ya kozwa wembe tozonga la Kinshasa ya Elodie maposa donc voilà non producteur lobaki olobini pona Kush de Poulet nyoso tout Kush de Poulet asalaka otanda ko retard azana raison akota 4 heures azana raison akota 18 heures azana raison akoya na moto azana nyoso tout na vie na ye pa na azana raison comme on a Kush de Poulet voilà ça azana raison ye comme azana raison comme on a mboka oyo etosa biso ah ouais neti nga na lisasa so yebisanga oza kino ana londo yebisanga oza kino na loki acide na tiele okofi nga mola koyebisa ngai akofinga ngai ndenge to alingi na oyebisanga oza na raison okopana eloko kaka na kofocalize mingi boyede petite sœur oyo ndenge mpe na yeda ye mpe na kokontinue koyede ye Kush de Poulet aza na raison boyede ye balance aza na raison boyede ye otie maboko ndenge botika ngai te ndenge bosepeli bosali bafeti ndenge na ye me nga mona yeba kaka nakelanga voyage
ndenge bongisa mutu ya sika na ya na sima awa mutu moko atikali kofinga nga na sima za te eza souci ya kozanga nga manque d'un niveau manquement oyo atango nga nasalaki wawa donc mutu na mutu acréé ya ye likambo eza normal comprendre nde na mito naza awa eza mpe na bato oyo balobaki ti comprendre siko balobaki wana so balobaki etiki kaka balobaki président Ligue Mata balobaki pour ce poulet moi ba remerciement na bato ayo pour to chiter na biso déjà et ça pas Hugues Lara de la forêt pour nasi eliwe ranze encore moi en Afrique we ranson merci na wegrae merci na igwe merci na ngama e papa nanga ngala uta wenge na beta senite na koma la stare na mona Hollande na koma Paris na mona Belgique eza pona ngama e papa nanga David Wembe masola balabala e Adriche sénateur e ayananga Jonathan Monguilier Patrick Kimbondo e bayaya ya poulet e bayaya nanga président Like président ya bana e kandi ya lajie omoni président yo Samira Mbombo e tala président ye Seve Kiara e Anita Kadia e Jaika la perle mama qui pavita e tozana président e bon merci à Platon Zanza ouais on a soutenu on a de loin de près donc on a vu que aux maison na biso là qu'on a biso makam na biso tout Platon Zanza de nous et puis je salue aussi mon vieux directeur Diré il est toujours à Arnaud Matroma donc voilà merci à tout balinganga na on senga kana président Likinga Sungenga il y a Jonathan Monguili beauté plus l'argent bois nord-américain na biso ya Afrique il y a Patrick Kimbondo aba tutu kolinga ngai na mona kaka na kutani bosali ngai be ngana mwana bino lelo soki esimbi ela lokumu na bino naka na posana sa featuring Jessica Pitbull Panama Samampe ya voilà oye salanga trop bien pour na mboka na bango et là on senga trop ya ngwana ngala na single na mon Afrique 4 titres mingi na senyo lisungi yo boyi yo lobi na pesa boro yo na miso ya bato papa na kuzo komo senga boro yo babenganga Valencia quiz de poulet kaka boro yo binaka na ngai yego beta kaka pona boro yo ololo mame ololo tete ololo mama e ololo tate zomela ye ali gosto muito de chupare. É por isso te pedi umas coisas, você tá me falar para te dar que, vou te dar que, na senho lisungi eu boi eu lobi na peça. Boa mandeni. Nem me tia ya. Na senho lisungi eu boi eu lobi na peça boro yo. Na miso ya bato papa na kuso como senga boro yo. Boa ngonde nini. Mais na senyo lisungi. Ozo linga ka po sunganga. Il faut que na laksa makayabu. yango zomona bato baolinga kosoutenir nga te yango nayebisi bango na sengi yo lisungi yo boyi olingi napesa boro yo na miso ya bato papa na kuzo ozosenga boro yo yango naolinga na bato tu tozalaka bino na ngola na baoyo balobaki mabe mpo na nga balobaki na bango mabe te eza kozanga nga bino tu boza ya nga epuis nga ntango nakomi na mboka na oyo alobaki mabe nzoka alobaki ne mabe te ezalaki susi ya kozanga nga azali imprésar homme d'affaires amataka kitaka nazongi awa mpo nasalela bino mosala moko nasalelaka nasalaki ka voyage un petit voyage nazongi ezala bato so bakendaka neti abel maya akendaka Portugal asalaka 5 ans azongaki ebongo ngai mpe nakendaka kaka 6 mois nazongi ekomi kaka bakritike mosusu abel maya mpe ntaka voyage tokritikaka ye nzoka eza nango bongo te naka voyage nazongi agence na bino luka soki ekufi nga mpe nakufi nakotisa mabele oyo alinga azala yanga aza yanga epuis oyo alinga azala yanga te akokoma yanga na makasi tokozalaka abie na bino bokotikaka te na kotika bino te bana nyonso tu babotami batravel nyonso bonne chance boyebake papa na bino awuti voyage asa azongi na minute oyo nga naza lokola leader d'opinion ya bato nyonso tu bopesanga chance nde bozongisa kopesanga chance nde bozalaka nango makambo te kokende bien mbote na relation na ngai ya sika Naomi Sadis ye mpe azali
influenceuse na tapoter TikTok na pesimbote na directeur doré soki na bungaki mwa muke na selo makamona ka yo bisinga wana en tout cas directeur doré les a pas pour na perdre yo place auto ça l'émission les a place ya mutu o ya souffrir na mutoki na ye nanu efungwa mité mais tellement ngana nko pour ça ngai mutu ça la mission te ou bien Adrisha ou bien cuisse de poulet. Le reste c'est beaucoup kota wa te bo ça l'émission aussi longtemps dans ton fongolité. Vous comprenez? Plata Nzanza, merci l'opportunité au précipitation na place oyo. Merci na nengo yambaki nga au sele nga mbisi ya mulai ko le kamalike. Merci à trop vraiment na bolingo surtout na pesi mbote na Abel Maya Fula. Beau-frère na ngai, bientôt mariage na petite sœur na ngai, Latifa la beauté fatale. Rosala kuna bientôt pe bébé azoya na pesi mbote na yanga motema ya bientôt bokomona bokoye bae Gladys Luzolo bokozwa bord mère na marché bokozwa ye Cindy mama maboke Pichu Ndembo Poutine Kandi Alaji Bouton Samira Mbombo Yaya Anita Kadiaes cuisse de poulet azana raison. Merci. David Embe Abima. Donc, à bon moment normal, ils ont ambiance à plateau. Donc, tous les musiciens, tous les médecins. Donc, tous les là, ils ont normal. Merci beaucoup d'avoir tout accompagné. Masola Balabala. Donc, on est ensemble avec vous, à les sénateurs, Bola Mouleke, Belé. Donc, tous à la Razalara. Tous à la Razalara. Et Kosa la bien. Et puis ça, monsieur le Banza, Akimi Ponanini.